Président comment le roi diamant. Abi oza karo facha tamola nango. Ye pas tamola nango. Si, toujours. Tout réunion. Président, s'il te plaît, président, la dictature qui fait avancer les choses. Léolabiso Daniel Massaro, toujours pour l'ouverture. Toujours pour l'ouverture. Je crois que ma nomination est un signal fort que le chef de l'État a donné pour combattre l'impunité et les antivaleurs. Nous allons instaurer la discipline dans le corps et nous allons combattre l'impunité d'où qu'elle vienne. Nous avons lancé déjà des enquêtes sur les détournements présumés dans le cadre du programme de 100 jours et nous continuerons à lutter contre les antivaleurs dans notre pays et à travailler dans le sens que l'argent qui a été détourné rentre dans les caisses de l'État. La sanction est le maître mot pour nous, mais une sanction juste et justifiée. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Seigneur Jésus, Papa Félix Ponanini, Kanisa Walungu, Uvira, Bukavu, Avenue Fizi, Papa, pourquoi? Félix Tshisekedi a gazé les lots moi mana, Janine Mabunda, bazui souka na gazma, banda babotama. Bonjour. Ngai ondeko na bino mwana bino leki na bino koko na bino na lateli bino avec honneur liputa bat baolo ba mami le 8 mars eleka ki olataki liputa te talaka bino ngana olata liputa ya bato nyonso bozaki diba alati liputa obele solo bongo mpona honneur ya Thierry Vita le king de Paris ombre lili olingo tokitoko pe tai pe nyonso Shiro Chamala japonais de l'autre la kaka Thierry Vita ombre lili king ombre lili king ya solo eza bongo ombre lili king Thierry Vita de l'autre lobelande ombre lili king Thierry Vita na ba action na ye ombre lili batebele bazolo ba ombre lili kaka ombre lili asotindi la karabino mi bali pe bati pe ba tantine pe ba papa ba maman ba koko bazolo ya kaka Thierry Vita ombre lili king. Hein, les kings de Paris, les kings de Londres, les kings de partout. On me dit à l'obi azanaya. On me dit à l'obi à kolela, à kotinda, à kosenga, à kopesa. Parce que les bonnes actions sont... Mbote bandeko ya Kuli Media TV. Bonjour. Bisika nous obozali na banda kuna bino, na ba foyer na bino. Nazalaki na sango moko ya moi kitoko ya koyebisa bino que le fait que to sengaka tous les jours bo s'abonner, bato ba yokela biso o bazo sepera ba émission na biso, bazo sepera na ba système ya ba émission biso tozo zinga ko sala ba concept voilà ya on nga lo ba ya sikao tozo sala bazo nourrir biso na le fait que bazo senga na bande ko na bango ba s'abonner toza na biso ka muke mais tozo kola donc na ngana remercier encore ba abonné na biso nyoso ya Kuli Media TV et comme on dit d'habitude
toko sala nyoso po bozala toujours na ba nouvelle à bien, na ba information à bien. Voilà, donc les lots toyé na ba mabota na bino lisusu pour na koyebisa bino te toza na deux sujets qui a repartagé na bino lelo. Voilà, donc sujet à liboso eza sujet à Alexis Tambwe Mwamba. Au bino soboyebi aza président du Sénat. Asalaki affront moko direct na président de la République pour na ko bengango coup d'état. Deuxième sujet, eza sujet à neveu ya Vital Kamerhe kombo na ye Massaro. Batunyo so ba moni na ba réseaux sociaux ndenge aza ko sakana na mbongo. Na mbongo ya biso ya bana Congo ya ba contribuable. Donc sans plus tarder, tu rebats dans le sujet la biso liboso ya Alexis Tambwe Mwamba. Qui est Alexis Tambwe Mwamba? Batebele ba ebillé comme président du Sénat. Ba misusu ba ebillé comme étant ministre de ba époque ebele. Mais tu ebi que Alexis Tambwe Mwamba Aouta côté ba Bukavu kuna. Aouta ba côté wana abotama ba côté moi ba longa na village moko bona longa. Atangi ba classe na ye côté ya mboka oya ya Vital Kamerhe oya ya mboka pena ya Vital Kamerhe oyo ya ba Burundais. Et ce gars-là, Alexis Tambwe Mwamba, a eu comme Matabechelon, Malembe na époque ya Kabila le fils. Donc, depuis 2003, Kabila le fils a continué à pouvoir en 2001. À partir de 2003, Ti Mokolo Lelo, Alexis Tambwe Mwamba, alia kaka mbongo ya Congo. Na ba poste, ba différents postes oyo. Différents postes à Zoa, à Kamba. Plusieurs fois ministre d'État. Ti toye komona ye lelo akomi président ya Sénat. Maintenant il y a même Alexis Tambwe Mwamba na kati ya mouvement ya Kibokonzi ndenge aza wana. Bolimbisanga pona za mo enrhumé. Mais Moutamema Alexis Tambwe Mwamba pour comme ti batuba banda koye baya comme ministre comme nanu avant comme ministre za nanu PDG na ba société responsable direct moko bona ba société aminene otoboy kotanga kombo pour liste ya moulaï c'est depuis 2003 dans le salon. Donc lorsqu'on fait le calcul de 2003 ça fait quand même 17 ans que Alexis Tambwe Mwamba azana pose T. C'est-à-dire za mutoyo azolia mbongo pendant depuis 17 ans. Mbala liboso nga na yako kakombo ya tata oyo Alexis Tambwe Mwamba, c'était en 98 pour na biso ba congolais. Na likambu ya avion oyo utaka Kisasa. Avion uti Kisasa et memi ba civil 50 civils. Peuple elongwe Kisasa et memi 50 civils vers Kivu. Et l'air wana à l'époque, on a besoin de se rappeler que to bandi Mandoki, en 97, contre ba rebelle, il y a RCD. Et Alexis Tambwe Mwamba zaki membre ya RCD. Donc bango baki na Zamba, bazaki côté ya ba Rwanda, côté ba Burundi, côté ya ba mboka wana tout ya agresara biso. Bazalaki milice mobimba ya RCD. RCD besoin se rappeler ba oyo bayaki ko côte après. Basalaki alliance où il y a 1+4 à l'époque, dans le président Kabila Joseph. Donc, nous avons le 98 avion elongwe na Njili. Na plus de 50 personnes, batu ya bomoi. 50 personnes ya mobimba. Et na kati avion on a
tante ya Alexis Tambwe Mwamba pe azalaki na kati. Ezokende vers Kivu. Et comme na likolo ya ba Kivu kuna, Alexis Tambwe Mwamba a décidé ye longona batu na ye ya RCD babet avion na roquette. Abeti avion roquette, avion panzani, batu nyonso bakufa. Wana tozara 98. Nazotie la bino élément au pobo mona que makambu kuli média TV et lobaka ezara nango ya lokuta te. Regardez cet élément et revenons juste après. Merci. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. Une version démentie par la compagnie aérienne et de nombreux témoins cités par la Libre Belgique. L'on apprendra plus tard que sa propre tante figurait parmi les nombreuses victimes. C'est ce genre de personnage sanguinaire qui aujourd'hui, fort d'un pouvoir illégitime, s'adonne au plaisir de faire passer des paisibles citoyens pour des criminels alors que c'est eux justement qui devraient répondre des nombreuses atrocités commises en RDC et ailleurs. Moïse Katumbi contre lesquels il aurait lancé un mandat d'arrêt international, du reste sans aucun fondement, n'a pas ce sang lourd d'innocents qui tache les mains de ce ministre pour lequel le père de son actuel maître n'avait d'ailleurs aucun égard. Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambwe Mwamba. Un terroriste qui aimait. Bande konanga ya Kuli Media TV bouti komona élément oyo esalaka pasi. Boyoki ye moko Alexis Tambwe Mwamba nenga zoloba que to abataki avion oyo po soi-disant ezalaki na ba soldats na kati une quarantaine et puis ezalaki na ba armes. Mais ce qui boke na lieu à l'époque na lieu ya accident ya avion na, il y avait aucune arme. Il n'y avait que des corps calcinés. Bon, il y a beaucoup de rabat, koufi, mais armes ezalaki. Donc, Alexis Tambwe Mwamba est un génocidaire. Alexis Tambwe Mwamba en 98 azalaki déjà mokangemi normalement. Mais comme azalaki mutu ya RCD et que Kabila à l'époque Azaro Tambola, même pas à l'époque déjà, jusqu'à aujourd'hui, mais à l'époque, RCD Zalaki, Azaro Tambola na ba Rwandais, Azaro Kosabiso na Mboka, il a accepté que dans 99, l'ère RCD au sein de l'Alliance na Bango, va propulser Alexis Tambwe Mwamba na ba poste moko clé pour Azala extrader to juger te. Et kobanda mbula wana oyo bachaki ye mbula pona biso ba kinoa mbula pona bandeko na biso ya Brazzaville bakolanda ngai. Depuis moment wana ti lelo Alexis Tambwe Mwamba pasaka kaka na ba structure ya minene pe ba poste ya minene pour toujours ba meka ko couvrir le fait que ba koki ko juger ye internationalement. Lelo tozomona Alexis Tambwe Mwamba na élément on azotiela bino asalaki élément oyo na ndeko nanga Christian Lusakweno qui est un de mes amis na Top Congo oyo ayeko bo remarquer que cet élément là so bolandia on a Top Congo parce que ngana kotiela bino onyo sauté na kotiela bino ka moins extrait mais so bolandia on pa ndeko nanga yi Christian Lusakweno na Top Congo bo mona que Christian est revenu plusieurs fois sur le même sujet, la même question, pour bimisa, tirer des verres du nez,
na Alexis Tambwe Mwamba aye bisaye où est-ce qu'il voulait en venir. Élément où est nini. Alexis Tambwe Mwamba aye ko affronter président de la République pour batindi et combattre tout ça parce que il faut bobo ça n'était que petit bitinda. Aza petit bitinda. C'est-à-dire, il fait partie de ces personnages-là qui veulent la destruction de la République démocratique du Congo. Et ça, je le dis clairement. Donc, petit bitinda na yewana batindiye pour la population que président de la République, c'est-à-dire Félix, a violé Constitution. Mais à ce minimiser, on dirait, bon, tout ça pour naïe, a violé la Constitution, mais bon, tu comprendre prochainement, aya kutuna biso nanu pour Christian ozomona que Constitution lobby place wana qu'il fallait a yebisa biso nanu avant a kokako sala déclaration sala qui a ezaki likambo ya nini ya le fait que asalaki asengaki mboka ekota na urgence moko boye comment on bien mais Alexis Tambwe Mwamba a ko sala affront état d'urgence voilà président de quelques jours avant ou une journée même 24 heures ou 48 heures avant a déclaré qu'il état d'urgence ya mboka pona makambo yo justement ya bokono oyo ezalaki ko ezo sévir biso na kati ya mokili lelo bokono babengi coronavirus. Alexis Tambwe Mwamba en connivence avec Janine Mabund baye po baloba que non biso mutu toyebi loi biso mutu toyebi constitution to monique Faye ezali président asali buzoba bauti ko gazé bango na président ba ko sabino na ba intervention on a que non auto solo na président Janine Mabunda bignon non na auto solo na président comprendre biso peut to comprendre eza babilo komoko ya entre biso na politique ezaka ndengwana mais non bazui mama na gazman na Félix Tshisekedi a gazé lelo Tambwe Mwamba na Janine Mabunda bazui suka na gazma banda babotama. Babosani que Félix avant de faire la déclaration a été voir Batu oyo ya Mibeko, c'est-à-dire la justice, la cour constitutionnelle pour être précis. Akenagomona bango déjà en amont, pas tout na bango, voilà ce que je voudrais faire. Pour Bobo Sanate que cour constitutionnelle a l'éleza à l'obité, Félix Wanganoma Ibatu. Donc, Atuni bango, pona likambo yo constitution ezoloba nini. Pour ngana lingna salango boy. Bah c'est non, vas-y, tu peux. Il n'y a pas de problème. Aux a couvert par tel paragraphe, telle lecture, tel truc. Alors, Bolanda, élément Oyo, il y a Alexis Tambwe Mwamba, moi parti au Nande Konanga, Christian Lusakweno, Bongo Tozonga. Merci. D'urgence. La Constitution est très très claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, 30 jours après, pour pouvoir prolonger cet état d'urgence, il faut demander l'autorisation du Parlement. Donc aujourd'hui... Donc nous sommes dans une démarche de dire l'urgence a justifié que le président proclame l'état d'urgence, même si cela n'était pas totalement conforme à la Constitution. Mais nous n'allons pas faire du juridisme et créer une crise au sein des institutions. Nous considérons que nous ne serions pas responsables si, pour le fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation du Congrès, il l'avait proclamé, le faire aujourd'hui, dans une situation de crise aussi importante, nous, parlementaires, nous ne serions pas responsables. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est prendre acte que, effectivement, nous sommes dans un état d'urgence et voir maintenant la suite du...
Ah là 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 là, bandeko na ba uti ko landa bino moko. Monsieur Tambwe Mwamba Alexis. Bolandiye na bokebi. Bozomona ti tozolo barabwe tous les jours. Eza pour na mboka biso poto ninga mboka biso. Nga avanda na RDCT na avanda na France. Menaza congolais. Koleka Alexis Tambwe Mwamba. C'est-à-dire bah ya oyo babanda ba bon ticule, c'est-à-dire naza kinoite mais na ya na kinbo mwana. Alors nazomona te pourquoi mutu lokola Alexis Tambwe Mwamba akoleka biso na eloko moko boye. To akolinga mboka na biso koleka biso. Yango tozoya koloba, yango to meka ko lamusa ba conscience ya ba congolais. Lelo batutu balobi que non, c'est le peuple qui doit réveiller la conscience. C'est le peuple qui doit changer les choses. Pourquoi le peuple? Parce que yende bokonzi ya mboka wana. Peuple. Mutu mususu te ako changer destin na biso na mboka wana à part peuple. Toujours s'attarder na ba makambo ba Alexis Tambwe Mwamba. Toujours s'attarder na makambo ba Masaro moko boye. Toujours s'attarder na makambo ba Vital Kamerhe moko boye. Est-ce que tu yebi ce qui se passe na ba frontière na biso ya est? Na minute biso to beta masolo. Tous à la distrait mingité. Aujourd'hui, le gouvernement central, il y a Congo. Nazoloba, nazomaché ba moté pour nanga. Et tika ina on va gouvernement à Kinshasa. Boye bisanga depuis que gouvernement n'est commis gouvernement. Combien de fois na RTNC balakisa biso ba Congo? Combien de fois na RTNC balakisa biso Kivu? Combien de fois na RTNC balakisa biso Lubumbashi? Combien de fois na RTNC balakisa biso ba Kasai? Combien de fois Bandundu? Combien de fois Okatanga, Kivu, Kisangani? Donc combien de fois? Zéro. To comment on mona ndenge basukola ka Gombe, to comment on mona kaka ndenge qui sense komi, to mona kaka ndenge bato auti aéroport, ah non Kingakati, ah Bukanga Lonzo. Ah donc gouvernement mobimba comment ko travailler kaka pona capitale. À telle enseigne que lelo même inerbé o ezana makamunyo so etangami Ebola to etangami coronavirus. Et qu'on pèse biso même pas statistique, il y a bateau baza contaminé na kati étendue sur la République démocratique du Congo. Alors Tambwe Mwamba ndenge nya ko sakana na biso te. Comment Tambwe Mwamba, qui est un ancien rebelle, a koki ko sakana na biso te? Je ne parlerai même pas de Janine Maboun, parce que ça, c'est une, je sais pas, mais non seulement, ils en marrent trop. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont passées dans l'université à Kitoko, qui ont étudié, qui ont un bagage intellectuel, mais qui ne veulent pas travailler pour leur pays, dans Nenga Solo, Balinga Rambongo. Alexis Tambwe Mwamba, Azamutu Oyo, il faut lobby. Président Félix Tshisekedi, nazo s'adresser na yo. Il faut aller à jugement d'abord. État de droit yango aussi au bandi ko lakisa biso que mboka wana il faut un état de droit. Alexis Tambwe Mwamba est un assassin. Il a tué et il a déclaré devant tout le monde que Yende Atinda ba missile et panza avion wana ligne ya bateau privé particulier likolo ya Kivu a déclaré yango na uti ko pchabino son image na ye. C'est lui qui devait être d'abord jugé pour na ba fait wana.
makila ya bana Congo ya ba Congolais kufa. Il a 50 oh bisoto yebi oh kutu te za te gros ba yeko lobela biso on a coin tote baloba ki boy Alexis Sala ki boy te yemoko a déclaré on a misu na bino tout boye biango. Naboma 50 à l'obiango. Plus de 50 d'ailleurs. Y compris sa tante, sa propre tante, qui était dans cet avion-là. Botunae. Eza Maramingi. Eza Maramingi Koka Marambaboy en tout cas. On reviendra encore sur cette histoire de Alexis Tambwe Mamba. Lelo Bazana Soni Yena Janine Mabund. Mais Marambwesi il a noté pour Bazo Luka toujours. Mon président, Bazo Luka toujours moyen il faut pas ça là pour pas déstabiliser. Yo. Ce n'est que partie remise. Je crois que ma nomination est un signal fort que le chef de l'État a donné pour combattre l'impunité et les antivaleurs. Nous allons instaurer la discipline dans le corps et nous allons combattre l'impunité d'où qu'elle vienne. Nous avons lancé déjà des enquêtes sur les détournements présumés dans le cadre du programme de 100 jours et nous continuerons à lutter contre les antivaleurs dans notre pays et à travailler dans le sens que l'argent qui a été détourné rentre dans les caisses de l'État. La sanction est le maître mot pour nous, mais une sanction juste et justifiée. Deuxième sujet, Nabiso, est un sujet à un certain neveu de Vital Kamere, répondant la sobriquet à Massaro. Daniel Massaro. Mouwana Mobali Wana, Ayana Gisasa, ça fait un moment, depuis un certain temps, avant Naming na Gombe, Wana et pas oncle Naye. Les loyaux a interpellé. Tout à l'heure, dernièrement, le jour même, Oyo Vital Kamere Azaki interpellé, na Pokorana. Jour à invitation, on a na tribunal, il y a l'unanimité, on a la 4e rue. Tribunal à Matete. Massaro Azaraki Wana. Pe Alobaki Boyo Kaina en 2 secondes. Merci. Beka Aza directeur de cabinet et chef de l'État. Et là, au côté directeur de cabinet et chef de l'État, a voulu que ça la 5 chef de l'État yeba. Dans les locaux, au Azoluka. Ce qui Beka, c'est que chef de l'État paye asile. Bandeko nangai bouti kolanda Massaro nenga za ko défendre non seulement noko naye oyo ayibelie ba mongo il a kisi que Massaro a komi motolelo pour boyebi te que Massaro nenga za ndenge bomonele na t-shirt wana pembe bosaka na été babenga ke président te po amisengi babenga te po ponaye azo se considérer comme étant le président de la République, il y a RDC, pour Azana Biloko, Nyoso Fati Azanao. La preuve est que diamant. Abi Ozakaro Fati Tamolanamo, il n'y a pas Tamolanamo. Ma Fati n'a moins élément na Tchelibino, en disant que ce qui y a Noko Naye, Aza cité na tel Likambuya Nengewana, c'est que Fati Aza au courant. Ce qui Vital Kamere, Wakani Kingi, King, Aïbi Mbongo ya l'État, c'est que Fati, Béton, Azape Moïbi, Wana Malobaya, Massaro. Et il le dit, Basoda Bana Simanaye, Pembeni Naye, Liboso Naye, Bazako Yoka. Atakutu démocratie, on est Balobara démocratie. Ah, Massaro. Biso wa ombre lili oyo Gombe wana ezara ya biso tozako tambola na ndenge tolingi to sakana ba boîte nyonso ya na ba VIP oyo ezaki na kati ya Gombe to okota mais jamais tozako loba na misu ya batu ke non soki tata nanga bakangi eboye to mama nanga bakangi eboye mobutu pe il faut kota prison te to loba monta limite ali
bandeko na nga Massaro akomaki na niveau ya ko humilier président de la République. Ngate mna lobiango bilili mte lobiango. Simplement parce que ndeko na ye to noko na ye akomisaki esika oyo ye azako imaginer te. Foti mususu pe ya biso moko, foti mususu pe ya président ye moko. Parce que ba petit a motindo yo, ba koma ko approcher yo, ba betano ba masolo, ba sekana yo. Yango mteme makambo boye. Botala ndenge azako lobana miso abatuke. Mutuka yo mutakabela ngango eza fati. Bongo tozonga. Vale. Voiture officielle. Oh, président, mon a raté. Bon, président, président, comment le roi diamant. Abi, oza karo fatia tamola nango. Il est pas tamola nango. Oui, c'est ma voiture. Eza karo président. Fachi qui m'a offert. Massaro azo panzambongo ya kosakana te ko banda na France na ba petit lo ba Karine Mokonzi balia balare ya kosakana te ba Massaro na ba petit lo ba Fiston Saïsai balia ba mbongo ya ba Massaro na do ba obenge président do talaka mtwa Fiston Saïsai oya lingana e business na mwa mukongo na ye wana eza nango ya muke a signé penza ke azwa Massaro a China Mokongo amemaye au risque même ya koyoka bapasi ya Mokongo. Kozanga komemana kotia mninga na Mokongo eloko ezanga na Kongo soko memi muninga esani biso ya Kongo tolika kokitisa mais komemana toyebi te yango basi babota bana amema mwana te omonaka mwana koli boye nyonso wana ndako me libanda pani bamemie na mutu komemana yango tosenga congolais tomemana nyonso wana mpona Chiko congolais mawa congolais zoba mpona Chiko petit nanga Fiston Saïsai osigne mpe nozwi Massaro otie na Mokongo mpe kidi bato baoseka yosalo bien mais yozo boulega que non, na suka masolo, moi tu vois. C'est dommage. Ya mawa. Ota la Fiston Saïsai. Ota la pe Karine Mokonzi. Image à Karine Mokonzi, ça peut. Il y a quelques mois, dans tout le année, et cause peut-être une année et demie. À l'époque, il y a Maramba Gombe na Gombe. Oyo Daniel Massaro ya kozwa ye ba voix na niveau ya Paris. Bon tozonga. Merci. Le réunion na président Daniel Massaro. Auto tambola tellement ba mboke belé. Sister for life. Karine Mokonzi. Merci. C'est mon président Daniel Massaro. Daniel Kitoko, implantation à partir de Paris, c'est bon. Londres, Tozoya, par-ci, par-là, États-Unis, partout, Lucas, Goma, partout, dans le monde entier, tout le temps, conférence de presse, dans la mine de Nakin, on va expliquer pourquoi de ça, et puis voilà. Tout ça, on a mon délai à Gombe na Gombe. C'est un polo, mais pour les athées, et puis c'est tout ça, les blousons. Eh, yaki mundi bunde. Bon président Daniel Massaro moté ma maman Tina. Thierry Benoît, fiston Nanga, mon fils. Yondoza premier à ligner. Kuna na États-Unis, bambote ya trop, babizou ya trop. Petit na yo awa Kokoshino de Bakoko. Petit na yo awa Petit Vini aza bien. Nzamba zo batela corona eleki kuna te. Baleki na ona lopango pe na ndako baza bien.
Yopé nayebi koza malam. Maman Françoise vite à double brassard. Maman Janine Bumba na kati ya Chicago. Petit nanga Chico. Ba petit nanga nyonso ya Champagne. Na lobi bia ba petit nanga nyonso ya Champagne. Ya bino ya ngwana. Na Canada na mona mutu nanga Aimé Mokonda. Wana pire frère. Na maman Mireille Bobate la bana malamu. Daniel Massaro asakani na mongo bota la photo yo. Chaque brique wana bozomona na sima ya photo yo est à peu près $100,000. Et quand vous comptez les briques, ils allaient 10, ça veut dire que Daniel Massaro a simbi na minute wana na kati ya salon na ye na coupé $1 million. Azo saka nango le rôle à jeu de cartes. Daniel Massaro a fungoli ba société offshore. Libanda ya mboka. Aza patron ya ba société. Daniel Massaro a un contrat il y a plus $1 million pour restaurer au salon de travaux d'entretien. Il y a une institution dans le palais du peuple, OUA, ministère Moussoussou. Travaux d'entretien, c'est-à-dire Oyo Mikolo Nyoso Bangomba Rofinga Bato na poto Congolais ba société nettoyage. Yango ba benga travaux d'entretien, nettoyage. Et ça la Gentiningo Bila avant Akoma gouverneur Nenga Akoma Kiwana azalaki kolia na sima ya société na ye moko ya nettoyage za ko nettoyer palais du peuple. So bato ba éviter. Donc société de nettoyage eza boulot ya buzo baté. Daniel Massaro a créé une société lambda. Au lendemain, il y a 100 jours. 100 jours, et là qui programme Moko, qui président de la République pour lui dire, voilà, et là, il faut booster Bisson à minute vis-à-vis du peuple congolais. Et ça programme il y a 100 jours. PC Baïdé, le président a validé. Nzo kande na simezara qui cop na bango ya kolela ba mongo nyoso baleo e bimi. Nyoso eza na sima ya programme à 100 jours. La société est créée, mais Daniel Massaro, neveu, il y a Vital Kamere, a qui déjà plus $1,5 million avant même la création de l'entreprise. Oh, bozomo na photo, ce qu'on a sorti la bino, photo, il y a siège, il y a société en haut. Atabino Moko, siège, il y a société, et Korozalana. Na lopango ya boye vraiment société a eu plus $1 million. Mais poni ba ozobaka biso boye ko na mboka oyo. Pourquoi ba ozobaka biso boye na kati ya mboka na biso moko oyo lobby tozalaka ba gange nango na époque Mobutu. Na époque Mobutu zako kanisa teke mutako ela biso pamba boye to ngato châtier to signer. Mais les lots congolais ont signé Batouté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La population n'arrive plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé que 30 ans d'écoulés. 30 ans seulement. Une trentaine d'années. Et là, on a dit bon, lavement ni basali biso na mutu kobanda Kabila le père à Kotaki ti les loto comme na Fatiboy. Basuko libiso na nini? Daniel Massaro a créé une entreprise. Dossier ya makambu ya 100 jours, programme à 100 jours et c'est bandit. Bato bene bozomona balé na programme ya 100 jours, ba créer une entreprise après. Document on a zoté la bino, et ça document ya Yemoko, Vital Kamere demandant la banque centrale pe na ba institution ou futaka. Ba futa société à Daniel Massaro 500 et quelques $1000. Millions plutôt, 500 et quelques millions, non, 500 et quelques $1000
pour ba travaux moko ba sala qui entretien. Donc c'est-à-dire Daniel a quelque chose na se makolo ya noko na pour dire noko ba futi bisote est-ce que ko tcha sous moi pression moto zo moi larme ko entre temps boulot ezo sala maté siège wana bozo mona eza lokwa lopango ya église. Oh ba tcha programme na tongo que non culte ko banda na 8h et aussi là na 13h. Ba ozo ba biso. Ba papa ma maman va ndeko vraiment. Et ça on a passé, ça on a mawa. Mais Masaro bazo lukae. Viens nga Feli Missolina na beach. Viens nga Feli Missolina na beach mokonzi ya beach. Ba cité yo na kati ya makambo yo ke o legisi Daniel Masaro na Braza. Viens nga Feli Missolina na beach ba cité yo que non o legisi Daniel Masaro na Braza soi-disant. Sogeza solo mawa. Ezala lokuta venanga. Ezala ya lokuta. Pour les loto bundela mboka biso tout. Vienanga Feli Missolina na Bichungobila ba ebisi biso que soi-disant tobetango na conditionnel ko lekisi o aider Masaro akatsa sefa. Bachela ki wana te vie sogeza yango. Toza na besoin sous ya batu ndenge wana te na RDC. Vie ou pas vie, kulutu pas kulutu leki ou pas leki, toza na besoin batu wana te na RDC. Nous voulons que la RDC et même biso na nzela oyo Congolais nyonso il faut se retrouver lobby nenge ba Libyen bazalaka tango Kadhafi azalaki. Bazako futa maïté, bako futa courante, bazaki na ba karo fele ba étudiant na bango nyonso. D'ailleurs, ba ketch so boye ba rate ba ketch nyoso etambola na RDC wana na époque ebandaki wana. Ezalaki commande ya Kadhafi asalaka pona ba étudiant na ye avant ba bomaye. Afutaka yango nyoso. Yango bomona ba ketch so boke ba Dubai eteka makaba $2000 parce que Kadhafi asa sombaka yango nyoso. Batika kopekisanga na ye bala kongana ndingi iwana seki. Ndeko na ngai apôtre Ludovic Ranjabo yayo yango wana ministère j'espère que zoke malamu nazomona na musika pe Guillaume Fernandez, Jean-Luc Nagisasa, Eric Ndele Nangai Yakin Kokosino de Bakoko lelo yonde Tala lignée petit nanga, tala lignée. C'est ça exemple. Bandeko nanga Kuli Media TV na bandi Bolandi Masolo na biso ya lelo. Nazo espérer que système o ekoti na mboka ya justice na biso et okende musika. Il faut justement tozwa temps ya ko nettoyer ya ko longola ba anti-valeur nyoso yo bazala kati ya mboka na po mboka na biso ekele liboso. Nazo féliciter magistrature suprême nyoso na musala bazo sala. Nazo féliciter apport au président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azosala pote bato oyo nyonso banti valeur bazala démasqué. Balataki ba masque trop. Oyo petit na ngai Daniel Safa lobara. Olongoli masque bomoni nani? Omoni mutwana na sima. Tango zolongolaka masque omoni mutwana na sima. Nazo féliciter le président. Bandeko nanga ya Kuli Media TV, bandeko nanga ya partout dans le monde.
sponsor officiel na biso Willy Kinkela na lobarango mikonyoso. Merci na ndenge bolandi biso. Peto monani na mikolo ezoya. Merci. Coucou bana membre, bonjour. Ngai ondeko na bino mwana na bino leki na bino koko na bino. Na latel bino avec honneur Liputa. Bat baolo ba mami. Le 8 mars le kaki olataki Liputa te. Na la ke bino ngana olata Liputa ya bat nyonso bozaki diba. Na lati Liputa obele solo bongo pona honneur ya Thierry Vita le King de Paris Ombre Lili. Olingo tokitoko peta ipe nyonso. Shiro chamala japonais de l'autre lobela kaka Thierry Vita Ombre Lili King. Ombre Lili King ya solo eza bongo. Ombre Lili King Thierry Vita de l'autre lobela ne Ombre Lili King Thierry Vita na ba action na ye. Ombre Lili batebele bazolo ba Ombre Lili kaka Ombre Lili asotindi na kaka bino mibali pe basi pe ba tantine pe ba papa ba maman ba koko bazolo ya kaka Thierry Vita Ombre Lili King. Les kings de Paris, les kings de Londres, les kings de partout. On me dit à l'obi azanaya. On me dit à l'obi o akolela, akotinda, o akosenga, akopesa. Parce que les bonnes actions.